Merci na balandinyo sur atoko nwapi eza esengo ya koya de Vabino eza esika oto sololaka tolobaka toujours soki likambo eza na Kinshasa tokozwa image ya mutu te biso moko tokozala boko kamwa mais boko sepela ya bato wa mibengi ba élu ba représentant à peuple ba défenseur ya peuple ba influenceur ba image ya boye ba kabola kangote ba image ya boye ba influenceur ba mona nakate nde ba bisika to sentir ba communicateur peut tout monde peut ba charger ya communication peut bato wa biki baza ba union sacrée ba président de la république na ba image ya boye mais na bokasi ya Manix Kembolo Manix to sala système ya kabasele koya na mai na lobia eloba nyoko na nga fali pupa wa lobi ana mongo kabasele koya na mai merci na honorable Eliezer Tambwe et aussi élu Yangaliema na kombo ya honorable Nicolas Wemankoy et Penge Fofana molobeli ya population moto alobaki ane mandat ya réclamation Nazandu Nabokasa bazo réclamer nini oyo honorable Eliezer akwei ne place ça la bokeseni na bango et ça mi na Kinshasa de 22h 23h jusqu'à 6h ma travers honorable Eliezer honorable Nicolas Wemankoy et Penge Fofana l'élève du maître na caméra tozali na mona mboka Moïse na machine Manix Kembolo Amos Lubaki journaliste azaka journaliste à plateau T journaliste à terrain et moi bazobelela yo et moi bazobetelo maboko bazofutelo ba transport po ba koma na niveau wana Manix Kembolo est-ce que mungo akosa Fofana teketa la nini veni Fofana Penge sona bandeko nao Eliezer Tambwe peuple on va réclamer que okoya munene te alobi eza charge eza musala ezo benganga zote okoya munene te bazo réclamer nini na marché central pe nini esalami bolanda Chef, Papa Zahar. Nani atelemi ba maison nyonso eziki ndio di matanaika maison eziki tina ya biso alobi ata maison moko te mopasi na bino nyonso kobanza na kwa wakadinga ti na maison na bino eloko ezate kwaye bokoma na sana na bengi siko vie na yepie kuma ndenge za boyi awa naza na transport te pona koma sana na kati ya lupango ni mchofera moto ni eliko moko te po ekomsangana ni nazana na ba ero toza atali pe era lobi tona nanu moto abengi yo événement ezande nini est-ce que ba maison nyonso eziki ba gomi moto tonde nini na bengi na zonsi de swapel epande kwa moto abenginga ayibsinga te ndenge za boyi mituka ya mai ese yaki déjà mais bazoko ko maîtriser nini moto te ba maison nyonso tu biloko nyonso eza déjà ya kobeba ayimsinga bon eloko ko sali ero ezate kozela nano moi et reposana
Ok, t'as la ligne, bah événement. À partir de 4h du matin, na lali kutute, na bimi 4h du matin, na keti na arrêt, na zui transport, na komi à 4h du matin, na ye na koti déjà biloko nyonso surtout, eza kozika. Pour récupérer à taille loko moko te ba biloko nyonso e bache na basak o, eza ba biloko ese koti déjà ba moto et baby na ba milinga na ba nini moyen ata kotekeli motu boyi eza de sous-sauté. C'est-à-dire que ndenge eza boyi totika ko récupérer ata un petit rien to récupérer yango te biloko nyonso eza déjà ya kobeba parce que bayebisi bino que moto d'abord selon bino moto outwat bon selon ndenge bato bazolobela balobi o mama moko ya liboma azalaka na nsima awa atekaka babiloko ya nini ya bokoko azalaka na nsima mais maman wana depuis biso tobanda place maman wana azalaka na nsima ouais. Chanter maman nayaki koyeba ce qui s'est passé awa administrateur ya marché azalaka Et 2 heures passées de quelques minutes. 22 heures. 22 heures passées. Na bimaki muke na koma na commerce wana. Officier de permanence abenga bi mon major zonga nani. Na zongi magasin wana ya liboso wana. Epesi penza flamme boum. Tango to zongi tobandi kobenga ko alerte tobengi Soudan na biso ya police wana. Alors lokwa tozaki na force te tozaki na babidon na ba population bazalaki awa kotoka mai na sima tomeka kobwaka me moto ezoya donc na pression ale bandiko zwa magasin to alerte tobengi mutuka ya hotel de ville ya incendie tango ekomi wana toke ba 23 heures ebandi esimbi kaka te moko wana eza muke tobengi na bakolo ba magasin tozala ba numero bango mpe babengi ale batindi lisusu ekomaki awa soki 8 po emeka koresire moto oyo en tout cas bamagasin mosusu déjà bazalaki kobimisa biloko libanda on a réussi quand même ya kolimite moto na niveau oyo na kosécuriser biloko ya bato ndenge ezalaki libanda tala kaka zando tobundi vraiment toute la nuit jusqu'à présent. Alors tokomisi nzambe parce que mort d'homme ezalaki te sauf kaka ba dégâts matériels bamama oyo baperdre nyonso vraiment baza na biro na nga wana po bazalaki kolinga baya komibwaka na moto tozobunda na bango toprotege bango na tie bango kuna biro eza boye na Rwakadingi. D'accord, tozokoma wana mais sikoyo selon bino moto wana eutwaka mais respect honorable place oyo c'est net fois eza kozikaka boye na sina ya awa une fois na kotaliso alors oyo eza soki 40e fois ezikaka kaka balobi après 2 ans il faut epela moto alors bazoloba o mutu moko ya liboma non parce que nga nazwi mutu wana ya liboma aza kuna na biro na nga otali nanu ye po tumba biloko ya minene boye fo essence fo eloko moko ya makasi parce que flamme wana ebandi na kati boye nde explose na batole boye elingaki atteindre bamagasin oyo ya nsima mais bacivile bazalaki wana bapolisier tokomobuka bamabaya wana po tosepare oyo na oyo ya kuna. Alors je ne crois pas que mutu aliboma akosala yango parce que eza kaka mbala liboso te parce que mbala nsima mpe na yaka awa balobaka na yaka likambo ya mutu aliboma wana ke mutu aliboma moko azalaki awa ainsi de suite. Alors eza nini eza court circuit est-ce que eza bato baye kobwaka essence batie moto makonzi na nga en tout cas wana nayebi ndenge akorépondre te po naza mpenza na preuve moko na maboko na nga te mais tokende na place moto yango ebandaki oui merci fongo longo liboso ozobare nani
Maman, non, oui. Maman, petit cabo beaucoup de tabac Oui, oui. Oui, oui, Nayaka, oui. D'accord. Honorable, honorable. Oui. Apa? Bokozoka. Hein? Oh. Kala, bilo kozoka la. Awa nde bandaki. Sisi koyo ozumuna mwetu. Zela kuna ho. Zela baba sele kuna. Masi ambaza kuna na biro. Oh, maman, quand ils sont batole, pardon, honorable batole kokwea. Fungula nzela awa. Fungula nzela boye, monsieur, fungula honorable aleka. Honorable ali. Fungula. Magasin onde bandaki. Oyo. Etumbi ba kioske onyo sezalaki awe ngi atake o pesa magasin. Eye kozwa awa pe bilo musezalaki. Ba mesa oyo ya mabaya. Batima kuna. Mulongo oyo bateka bakisi ya bokoko. Siko bakisi wana batika kango wana elalaka wana. Nyoso eziki. Mutu wana pe bazolo ba liboma yepe ateka bakisi ya bokoko. So mutu aliboma akoteka bakisi. Balobi ateka kape wana me ye moko pe alobi anga pe biloko eziki. Ozana ena biro kuna. Donc au total combien de magasins d'impossible? Nazana liste za wana okay. Bon, il se pourrait que ba o bazaka libanda pe balali saka biloko na ba chaka na ba magasin. Bon, na oyo ngana yebi ba dépôt ezali bisika bakinda te ko bomba biloko. Wana ngana yebi. Ye aza victime non? Yes. Est-ce que botiak ezana batu bateka kalibanda ba yako tika biloko na bango na moko. D'accord. Donc ce bâtiment n'a pas été touché, c'est ça? Non, en tout cas. Et celui kaka. Bon. OK. D'accord. Fungula nzela. Merci. Ba mama bake wapi? Dino Ele botika honorable amuna bango. Bakolo magasin mibale ya liboso honorable. Bango nde balingaki donc ba mibwaka na moto bakufa. Bakoma kioni. Mais oyo ango balobi ya liboma zatu. Mutana liboma zatu. Oh, la folle là, liboma. Oh, malembe. Malembe, allez liboma. Yewa. Mama yaka malembe. Faut brutaliser était. Oyebi honorable Eliezer. Oyo kaka Oyebi papa. Ochaki moto. Non. Yango d'abord azobela ni. Ozobela nini mama? Mais ozolela nini siko? Ozolela nini mama? Ozolela nini? Tala papa ye. Tala nanu papa. Oyebi Oh. Maman Oyo, moi je ne pense pas qu'il y a Zali. Tout à cause de la maladie, vous le négligez. Je y ai ramassé un enfant ici. Qui pouvait mourir na kenda na ye. Parce que deux fois,
même la folie, il faut se poser beaucoup de questions. Mais à cause de la condition, la vie est compliquée. Ouais. A commis le col là. Mama, kombo na yo nani? Kombo na yo nani? Mama, bazotuna kombo na yo nani? Kombo na yo nani? Lobano ki? Ah, wana tokokanga yo sikoyo. Pesa kombo na yo nani? Babenga ke nani? Babenga ke nani? Bozongisa ye kasi. Bozongisa ye kuna. Cette maman, moi je vais envoyer quelqu'un. Jésus. Il faut toujours essayer. Hein. On peut sauver la vie de... Je ne pense pas que la dame là est folle. Dans notre pays, oui, qui sait beaucoup quoi ça peut être quelqu'un qui a connu beaucoup de problèmes na vie naie tellement que biso na Congo makambo a prise en charge psychologique et tout ça na ngote to kola ka par hasard na lokota mwana moko azalaka wapi kana ba italaja we papa na yangu ana za micro papa na yakufa naloba wow. Ah micro moi je doute que cette maman là soit là. Il faut apprendre à sauver des vies. Bon, mon major, natuna qui mutuna répondre administrateur azat parce que on a ligna kutamana. Ok. Je crois ministre provincial Thierry Oya intérieur Azoya. Là je suis en train de chercher Jacquemin. Ok. VPM de l'intérieur pour que aya ao. J'ai appris que Oyotomonaki Namutu Kapembe Zagi Bourgmestre Yowanaki. Alors, mais en dehors de ça, Nazoluka vice-gouverneur, ce qui n'a causé entre-temps. Mengai, mission Nangai Zanine. Nalingi pas seulement que Bakita, mais basa la constat pour que Tome Kako bousculer Bango, ce qui va quand même ko assister Bino Atamuke, n'est-ce pas? Parce qu'il ne faut pas, dès que Bilo Kozik, allez, là, c'est la troisième fois, non? Mais jusque-là, Balukaka comprendre était et Montoane ou Tagawat. Donc, c'est de la responsabilité aussi de l'État. Ça va? Oui, papa. Oui. Quand on parle de ya, on a le grand frère il dit comme on a mon papa le David. Banda bache tant qu'administrateur awa atikala ko na bureau te. Mais on a mbongo ya ba maman e futa katakte alors que nos gérants ngol kwa mbongo na ye propre. Akamati bureau administration ate ba petit à confiance na ye ba gérer administration pendant 3 ans. To comment toloba nengenyo tout et simbakate. Pourquoi? Bande connaître na mitolo babo ba comment siéger na bino ko na assemblée en tant que Cyprien ya dit yeli. Donc tout na bino ba konti. Zando mukie akoko gérer ngote. Tout ensemble ko lo banini. Dans la foule yo monia wa chaque jour ba ma belle ka typhoïde kolia. De deux. Ben compagnon to la biso ba terrasse ya zando awa. Ba terrasse fouti. Honorable. Fouti ya fouti. Tezo bukana ya ngomo ko ka ba tongi boy ko beta pe tout de ka polele. Tezo bukana ya ngomo na kutu basali musali be bukana ka ya ngomo. To créer na ba télévision te dénoncer ka ngo tisikoyo. Ile ko moka malonga ezate. Même vice-gouverneur depuis le côté mais ko benge bana tongo tisikoyo azo ba téléphone. Na tu ba image na tindi otindeli nani. Na tindi gouverneur yemoko. Jusqu'alors image ya butu ou bien ya moi. Image ya moi. Ouais. Pourquoi na ya ba 6 heures na vu image ya moi ti na film ngo na tindeli téléphone eza na numéro ya moko numéro 1. Image ya butu kana moko. Tu fais que awa zando senga changement ya ba kondi. Parce que même bino ba tami be ko lobi que 3 mois au muté musaza da banque de poste. Il a sali 3 ans et demi. O a tchaka makona zando te. To senga na ministre intérieur provincial o ya
abenga baadministrateur oyo bayebisa bango mbongo toza pendant 3 ans et demi wana batia yango wapi basala nango nini parce que banga biso bakosala eloko te parce que grand frère propre ya Edi Yeli oyo Edi Yeli alali na nsima na ye komona ye David Mopaka Yeli donc ezali chance tokola yo okomi sikoyo mpo toutaki mpe kosala TikTok sikoyo tosenga président ya assemblée provinciale excellence non l'évité aza na provinciale nationale Kamere Vital Kamere ayamba mpe biso ayoka mpe badoléance ya bamama epuis ayeba awa baincompétent mosusu baza na zandu balongwa bakoti kopuna na assemblée nationale donc eloko bakokesa kuna na mona nga ngo te po zandu ya moke bokoki kogere yango te bongo na assemblée akotia article mokolo nini mpe akoloba nini zakeka kwaliaka mbongo ya leta atondaka na poche na bango. Merci beaucoup. Ok. Nazomeka koluka kotraquer ceux qui n'a cause VPM de l'intérieur. Alors on essaie de faire ça ndeko na kosala nini mais maman liste au pesinga na monika 5 conteneurs. Moi je voulais avoir la liste du nombre de victimes. Ba victimes ba comme même na WhatsApp. Parfait. OK. Alors je crois na sengi na major pour que basa la liste ya ba victimes parce que ba comme nombre ya ba conteneurs mais ceux qui te vu yango tomeka ko accompagner bino parce qu'il ne faut pas que l'état vous abandonne. Ça va? Ça va? Pardon. Ouais. Incompétence ya bontala. Mais bato ba moto na moni ba komi ki chasse zobonga bango ba moni amote. Oh, papa, yaka na. Comme ça que nous voyons ça beaucoup qui chasse zobonga. Hein? Regardez. Hein? Ah, OK. S'il vous plaît. Moi si je passe la semaine prochaine, je ne vais pas trouver ça. Merci. Mwana mboka. Deuxième poche, mwana mboka. Mwana mboka. Boboya. Yes, wana gugu. Bonjour maman. Ah, diete mkazi. Ouais. Bonjour maman. Bonjour, merci. Ça va? Ouais. Tala eza mabete ezalaka nde na biso eloko eza très important nde kozala na bato oyo batinda bino na parlement yango naza na bino c'est que oza oblige kozalaka na biso honorable mpona tozala makambo ebele ya kosolola na yo ezaka oyo te okende nawe tokozala na difficulté ya kokutana boye po toyebi baréalité oyo ezalaka olobi na la polisi kuna okotinda bakotinda yo liste mais liste wana olobi kuna na la polisi kuna bakangaki nga kuna na tongo ke yo ozosala bamakele nga nazoyeba te bamakele nga nazoya kotala eloko na nga bazokanga nga na tongo mais moto wana ebandaki na oyo ya la polisi nga nalobi boye bakangi nga na tongo place wana oveye mais moto wana ebandaki kote ya la polisi te ayeke policier moko mais policier wana aza te ye apekisi tika yo kobomisa moto ye batiki nga na ye na avance mais moto wana ebandaki wapi sécurité ye bazoyebisa biso ke bazosécurize biso mais moto wana ebandaki kuna
conteneur moko eziki place wana ti lelo toyebi suite ya conteneur wana te eza na bato moko bavandi baye bato meli bato biloko mais bango bazaka sur place bayebake nani asalaka makambo place wana nde nazosenga bino mpo ata bosungi biso tokokosongisa lisusu biloko mais moto azotumba oyo tokosoka na ye ndenge nini. Oui, oza na raison nauti koloba yango kuna ti ya liboso nasengi na ministre provincial ya intérieur azoya dans 30 minutes ndenge ayebisi ngai azoya mpona kotala bino nazosenga mpe na VPM ya intérieur Jackman soki akoka koya kotala bino eza mpona bakoka kodirigente enquête parce que eza mbala liboso te oyo biloko ezozika esika wana. C'est important ya koyeba liste tosengi eza ya pamba te eza ya que il ne faut pas que l'État abandonnaka bato qui paient leurs taxes soki bato bazwi likambo babosani bango ndenge wana parce que awa nauti kotuna balobi ata mokonzi moko te aye ata motu moko ka bapolisier awo nde baluka alors mais pour l'administration ata motu moko akomi awa te nde yango tolingi tosala ki mokonzi yango ezalaka oza mokonzi parce que bato bazali soki bato bazwi problème il faut monanaka c'est ça kozala mokonzi yango wana yango moni tokitiao. Moi j'essaie de bousculer en fait et la liste que j'ai demandé ezaya que tout na l'état à kosala nini. Moi je vais amener en tant que votre représentant au niveau assemblée ba incendie ezoleka ebele bato baza ko perdre kaka papa siko toza wana pona bino ou bien tozozala kaka ba perdant à tout moment ba incendie eza ko salama na mboka et toza ko perdre na ba personne na biloko na biso mboka ya pasi tozo continuer ko subir ba torture. C'est difficile son excellence. Otalela biso pe likambo wana papa na. Oui, ozana raison maman, service anti-incendie ya stable tozana ngote. On a attendu le gouverneur a promis qu'on tient en place au wana, mais il faut aussi à niveau national. C'est pourquoi ce qui ministre VPM à intérieur à Kiti, je crois que il peut penser il y a côté en place parce que ça relève de ses compétences. Vraiment. Ah papa, nous devons avoir pitié de nos frères qui souffrent, sont en train de souffrir. Les sont de mon frère. En fait, c'est vraiment un rôti, 18 et 19 ans. Comment ils sont mal payés? Vous devez réagir. $100 c'est quoi? Ça c'est quel pays? Vraiment. Allez, ok. Papa, syndicaliste, travail pour poser problème de manière officielle. Et donc on a l'ingénieur parce qu'il faut que l'État puisse s'imposer par rapport à son autorité. Parce que l'État n'aime pas ça la sécurité à Batunios. Mais ceux qui battent ça la grève, l'État a occupé. Ah on a eu incendie salimia. Bazo il s'en a ta mogo du côté de Piton. Aya quitté. Et ça normal tiens. Alors ceux qui bango bazo appuyer ba indien, il faut bien moko ba manifestant pour wana. Moi je vais vous amener ce Yo cadre c'est ba c'est ça. Vous mettez là. Bonjour. Papa il est bonjour. Eh ben la liboso na mona. Vous mettez là. Le pango, vous mettez là.
Excellence, Là, tout le monde a un mandat national et aussi élu Yaki Chassa, honorable Nicolas Wemakoy. Banangalema, merci. Banalokunda, merci. Mais administrateur et marché central, ils ont mon anaté. Nous avons Kozamboka. Et bien, la union sacrée, ça va poche. Il y a un autre que non, Etienne Tshisekedi n'a pas perdu et vous dites que bala naté. Mais na bolingo na yo, tout le monde qui est la Kengo Wadondo. Mais Kengo Wadondo a l'inga Etienne Tshisekedi te. Kengo Wadondo yamba Kabila a fait ça un livre. Mais vous sangani na yo to visite n'est pas Kengo Wadondo. Kengo Wadondo a fait sonini. Na nyonso mbo qui est ça y le président de la République, moi na Etienne Tshisekedi. Na marché central babi administrateur ça fait 3 ans. Azalaka na marché te. Mais na bureau atiki ba petit Mukofia. Lelo il se retrouve dans l'Assemblée nationale, député national, le président du syndicat à lobby. Balobi na marché moto asala le côté. Si quand on a mandat national, ok ça là, nini. Moto azo ko défendre Funete. Parce que député ça kaba peut-être le sauté, ko kaba polote, député ça sengeli ko za défenseur ya peuple. Peut ko ba ko ça projet de loi, peut ko ba ko préparer motion, peut ko ba ko ça interpellation ya ministre. To comment on appelle au télémina péchoir motion d'information. Ndengelo peuple les victimes. Mais les députés ont téléminé ensemble, on leur dit que oui, motion d'information. On a informé Bisso et l'on connaît les salami dans le marché. Toi, on ici, ministre intérieur. Toi, on ici, ministre du travail. Toi, on ici, ministre de l'environnement, ministre du plan. C'est ça aussi, rôle des députés. Et Pengé Fofana, mon obéli, il y a peuple. Besoin de raison, il y a Kolinganga. Ce qui n'est pas un Moussala, n'est pas un Salango, n'est pas un Zambongo, mais de Tony Simon Nandako. C'est pas facile. Quand quitte na bokassa, bazoya du sonora de Lézer, tala bokassa. Oh président Tongana 100 jours. Béton en ezomo na susute. Sanitaire kangi béton. Quand on va travailler à Indien, il y a des Libanais, il y a des Chinois, bazo réclamer salaire. Nana zoloba. Nana ko défendre bango. Mais Eliezer Tambwe, azo tambola. Yemoko na makolo na ye pe bazo belela ye bazo solola na ye pe azo telema po le biya za mokonzi te peuple nde mokonzi nani administrateur ya marché central ya honorable Edi Yele
oh lelo vice-gouverneur. Mais il se retrouve aujourd'hui député national. Mais tant qu'on a des a commis, police s'est présentée. Mais élu le peuple a tout mis, administrateur, il a marché à Zarapi. Major Ale Mounoko. Major Abi, ils ont la compétence dans la tête. Mais tant qu'on a des à Tali, le lingue biloko eziki, le lingue va perdre biloko à travers que des femmes on a banque. Mais aucun boutou. Bougoumé ça taillé, Bougoumé ça osani. Est-ce que des gars, il y a problème oyo, et dans la compétence, il y a Bougoumé. Parce qu'on a tenu Bougoumé, c'est même un rapport à Zanangote. Le lingue, Congo même va ticket awa. Le lingue va kambaka marché. Bougoumé, ça c'est un rapporté. Est-ce que poids Likambo et qu'on n'a poids Bougoumé? Mais balobi ni pour l'administrateur. Balobi a qu'on gérer le marché. Bon, on est l'Assemblée nationale. Pas balobi, ça nous a toujours géré dans la famille. Aucun marché de la liberté, c'est la même chose la famille dit Yeli, Ndenge Balobi, Ndenge Bazoloba. Ngai na confirmé en côté, pour un porte-parole na bangote, mais Ndenge Bazoloba. Ndenge peut expliquer biso. Ils ont bien qu'on va fatiguer béton. Ils ont bien qu'on va dans l'union sacrée. Mais contribution na yo, comme vice-gouverneur, on aura besoin comme député national. Député provincial, représentation à Kinshasa, mandat national. Abeni ministre intérieur, Ayamite. Abeni vice-gouverneur, Edi Yele, Ayamite. Mais depuis 23h, Tissikoy, vice-gouverneur, a une information. Mais la base va partir en média, à Kolanda. Nani a kozongisa ba Congolais oyo dépense. Nani esengeli a sécuriser ba Kinois. Na makambo aboye ba Kinois basate. Na makambo aboye biso ba nakini basate. Biso ba villageois ba défenseur ya ba Kinois. Na tongo zaina mona mboka Stanina Abdul. Génération sans conflit. Pene moi to kotina élu. Yabana Lukunga. Élu. Yabana Ngaliema. Honorable Nicolas Wemankoy. C'est ça l'avantage d'Eliezer Tambou. Il y a mon commandant national, côté aussi, niveau provincial, Bazo Tamboul. Mais où est le président de l'Assemblée provinciale? C'est conséquence aussi à nos populations. Du vota. Nous avons tout dans la commune de Kinshasa. Député provincial, Nabino Azawapi. Député provincial, il y a Gombe, Azawapi. Élu provincial, il y a Barumbu. Azawapi. Élu provincial, il y a Lingwal. Azawapi. Pas de problème, et c'est que tout le monde a élu, il y a Kinshasa. Merci, honorable Eliezer. Et ça, il y a Saï, attaque mon pandi sango. Quand on a joueur et aboy. Tant qu'on a coach, au moni room, au moni biscuit timbal, Dieu merci Mokani. Bah tout le monde a room. Pour tout trésor, biscuit timbal. On senti que Claude Leroy a fier. Il y a que la sélection. Il y a que sélectionner les joueurs. Il y a fier. Il y a que ça pembe niamon en mot Eliezer. Il y a besoin de Dieu et honorable Eliezer. Na Costa Moutamba. Excellence, ministre de la Justice. Bokome la Pema. Nena Ibsa Kibino. Eliezer Tambo, député national. Et payé Fofana, joueur. Binomoko, beau jugé. Merci na papa Etienne. Vous avez qui n'a raison à côté d'un cadeau. Vous avez senti motivation. Vous avez senti travail. Yo motozo zela. Vous causez la trop. Biso ande moussala. Vous avez tout d'abord honoré bisote. Vous avez tout d'abord ce soit un diplôme de mérite. Mais je demande au ministre de la communication. Ben influenceur au milieu honoraki. Basala kamusala ngo wapi. Pele lombo qui est fier. Moussala batouana bazo sal. Notre moni quand même un diplôme de mérite. Et pas président à CESAC. Et pas ministre de la communication. Mais les lobes congolais va perdre des blocs dans le marché central.
depuis 3 heures tisikoyo autorité ina kiti na zandu mais penge Fofana azawana biso nzambe nde akonore biso papa Etienne akonore biso là na memi makolo nanga na Lombango na ke commune Ngaba district ya Mwamba kotala musala oyo nganga nzambe azosala apôtre Gilles Bumba Dieu créateur Dieu de Sikatenda moto atikala na kombo ya Sikatenda po abi na ebis nzambe ya Sikatenda à travers la kombo ya Sikatenda ngai Gilles Bumba na yiko effacer trace te tokina na ye na Goma nde nazokende kotalisa musala oyo nganga nzambe azosala. Merci bozala fier na mwana oyo Eliezer Tambwe aboti. Merci na bana Sankuru bobo sanate matanga munene ya Ongombi papa oyo atiki biso. Là j'appelle PDG Edo Sedieka nazo benga PDG Marc Mukoyi MMF moto akunda pena jamba tokunda Ongombi na valeur, pourquoi pas Viki Oanga na DGM association Akuchu Anamongo tokunda papa na biso na honneur et honoré et penge Fofana notable à Sankuru Molobeli ya Mboka. Merci na Pacho RFI. Merci na Héritier Watanabe o akotombola drapeau le 21 na Paris. Pe merci na diaspora o bayambi héritier. Potango akoyemba parole keno musicien congolais. Eza lokumu ya Mboka. Biso to komi wapi to beteli o maboko. Peche Jonga na Paris na banzake TV munene bazolanda ki penge Fofana azo remercier diaspora ya Bruxelles, ya Londres, ya États-Unis, ya Canada, ya Turquie, pourquoi pas ya Suisse, pourquoi pas ya Ottawa. Héritier Watanabe, mais c'est le chanteur. Soutien na biso to komi wapi yango wana. Yo moko benga konoabe Eliezer Tutu. Héritier Watanabe, mais c'est le chanteur. Na dédié élément oyo na mona mboka Dadi Bola. Na sepeli nenge bayambiye na poto. Merci. Poto ya kalana poto ya sikeza la kate. Mais ça bien ko beta lisolo ndengo ke yi poto. Dadi Bola, Pacho RFI. Bon séjour, bon défendre. À porte-parole, bon défendre, bah communicateur. Merci.